Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir la bande surtout balinga les pas de la presse congolaise la bande sur la émission na bino bolinga mingi polele na poisa les pas de la presse congolaise balobi masolo eza kitoko wali masolo bandi siko masolo izongi ndenge za la rara en tout cas nazui moi temps moulaï vraiment en tout cas dans ça sur l'émission T parce que on va avec mobile musala tout ça mais siko vraiment moi temps izongi pour tout solo na bandeko tous la bandeko bakota après tout banda émission na biso obe bomesano les pas de la presse congolaise car on est naïf sarabino que on est là et on est là toujours quoi mote na bandeko tout balinga les pas de la presse congolaise mote na bino na mi bandeko belo auti ba kayu ba fatigué mais là pe na auti kayu kokota na so yango na koti donc il fallait gara baby gara ndenge ezala toujours les pas de la presse congolaise il fallait gara to solo là parce que na autant na vidéo moko na réseaux sociaux vidéo on a vraiment en tout cas et ça la nga passi donc c'est il faut qu'on a partagé on a bandeko to mekamuke ko solo la masolango parce que la biso africain toujours comprendre été quoi toujours comprendre été biso africain toujours kende wapi eza passi pour l'Afrique. Il n'y a pas si ma casse pour l'Afrique. Donc voilà. Pose la bande de Moussou Bakota. Après tout banda émission na biso. Au bébé mesano ndenge za la raka. Les pas de la presse congolaise nazana pour na bino. Non boyebi. Congolaise azana toujours pour na bino bande de Bokota. Na yebi ke bande de bela oti bakayo ming baza fatigué. Tout banda moi avant. Maman n'a jamais été poupée, habillée poupée afro donc il n'a pas saranate. Nadine Koulou, bonsoir Nayo. Ndenge zala kaka. Douda Makitou, bonsoir Nayo. Nayebi que vous avez vraiment fatigué, vous tu bakayou, mais tout ça n'a choisi parce que il faut tout sur là vraiment. On a vraiment la pour ça tout solo là parce que na autant comme la vidéo moko et ça là il n'a vraiment pas si photo solo lango tout solo lango vraiment donc naza na pour na bino peut vous allez toujours pour les pas de la presse congolaise sans bino matro donc sans bino vraiment mon boulot il y a mon boulot quoi donc tant que bino vous a on appelle les pas de la presse congolaise na rosalara parce que bino bozali quoi na rosalara toujours quoi talara bino bino nde makambo maman nanga bomengo ba bonheur momengo ma bonheur talara yo on est là toujours. En tout cas, quand vous partagez une vidéo, vous partagez l'émission, vous partagez vraiment parce que ma camboisa minene, biso africain, de éviter tozo kende wapi biso africain. Nous n'avons les pas de la presse congolaise, on a toujours moi temps, na bandeko mususu oyo baza. Moi makambo mokia ko sala basilisa après bakota donc voilà donc je pense que bandeko surtout oyo bazalaka toujours connecté na zadio wetu ba omo ba signal na bango que émission déjà ebandi donc bakota comme ça to banda émission na biso ndenge zalaka kaka les pas de la presse congolaise za balobi nde makambo makambo ezali nango quoi.
Bonsoir, bonsoir, maman nangai, mamita kalenga. Mamita kalenga, bonsoir nayo maman. Bonsoir maman Véro. Maman Véro, bonsoir nayo. Bonsoir Nabandegotu, Oyo, Balandaka, les pas de la presse congolaise. À la Congolia, Nazana toujours pour Nabino. Nazana pour Nabino toujours. Et l'autre, solo la solo, il y a des policiers. Non, des gendarmes. En Afrique, quoi. Dans ma solo, il y a Afrique. Parce que dans la vidéo, moko ba policier moko en Afrique et là qui na Cameroun. En tout cas vidéo on a et ça là il a vraiment passé. Et moi dans to seulement muke ndeko na ndeko o nyonso so landa émission. Après ça moi opinion na par rapport il y a ma solo o ngana ko beta par rapport il y a ba agent de l'ordre il y a Afrique. Voilà. Donc il y a un naozela bandeko bokota kota pour partager émission Oyo comme ça to beta ma solo ya kati il est pas de la presse congolaise alobi ma solo eza ya kati to beta ma solo kati il est pas de la presse congolaise naza wana toujours pour nabino ni bezana toujours pour nanga donc kota après to démarrer émission na biso obe bomesano ndenge za la kaka masolo eza kitoko toke nango toujours na ndenge ezalaka toujours polele na poisa émission na bino bolingaka mingi émission na bino bolandaka mingi polele na poisa toza wana vraiment pour na bino je pense que bandeko nyonso surtout oyo bazolanda émission oyo bakosepela parce que bosepelaka déjà na émission na ngai polele na poisa bosepelaka nango je pense que émission na ngai pour le na pour ça et puis ça ba conseil et belé et sunga pe bande ko belé au bazaka na ba problème ba zo pe ba solution na ba problème na bango pour na ngate mais ba zo ba solution ya ba problème na bango na bande ko lokola bino bande ko bolandaka émission polele na pour ça na ba commentaire na bino na ba intervention na bino ba zo ba solution na problème na bango. En tout cas, merci beaucoup na bande tout oyo balandaka les pas de la presse congolaise. Merci Nabino. Tozawana toujours pour Nabino. Tozalaka toujours pour Nabino quoi. Talara bino, sans bino maratro quoi. Sans bino vraiment maratro les pas de la presse congolaise. Tozela bande go bakota après to banda émission na biso obe bomesano. Ndenge zalaka les pas de la presse congolaise abalobi nde makambo toke nanga toujours kaka ndenge zalaka boyebi bandeko ebele batuka baluki ngai na Facebook ya zadio wetu émission oyo polele na poisa émission éducative oyo bato ebele bazwa ba solution je pense que bandeko ebele bazalaki komi tuna émission ezosalama te mpona nini bandeko mosusu mpe wana okomela ngai pourquoi émission banaki kosala ma tête nazwi vraiment tamboulayi émission ezalaki koleka te en tout cas tant vraiment ezalaki kopermettre te pour na sala émission tant ezalaki te pour tosala l'émission mais sikoyo vraiment émission ezongi ndenge ezalaki donc bokozwa toujours ba émission na bino ndenge bolingaka toujours na zadio wetu émission na bino bolingaka mingi polele na poisa nde makambo quoi ok non ka bongo ndenge ezalaka kaka on est là de donc tozela bandeko bakota après to banda émission na biso obe bomesano ndenge ezalaka kaka toza wana toujours pour na bino bonsoir Raphaël Ekande bonsoir Nayo bonsoir Jenny Ifondo Jenny Ifonda, bonsoir Nayo. Armandine Dislala, bonsoir Nayo. Ser nanga dada monsi stone. Babi ser nanga dada monsi stone. Ser nangai nazoya. Nayebi ke ba mama
maman Paris, maman vraiment ya solo ya cœur de joyeux de Paris, oye moi kambami pa na mon professeur na dada mo sistone la bi ba ça la soirée na bango na ninga ko sakana te na ninga mukete donc les pas de la presse congolaise à ozala wana non bomona ba solo ninga ya ozala bomona ba image parce que ngaso na kina ya toujours na ba image bomona yi masola bana libanda bakendaki ba image bomona ki bomona pe masolo nyonso. Boromona, on a les pas de la presse congolaise, on a bimisara toujours, on a bomba raté parce qu'on a bimisara toujours, on a poissa. Babinga na polé na poissa. Donc on a bimisara toujours. Donc bourgeois. Bah image, il y a ma maman est solo à Paris, à quel journée de Paris. Bourgeois vraiment bah image ya kitoko na ninga osaranate avec les pas de la presse congolaise toujours tozana bango maele. Tozana bango toujours maele to na bango toujours likolo. Parce que balobi et pas de la presse congolaise ande makambo balobi to le la presse TV bande konanga bobo sanate bo s'abonner na chaîne nabino to le la presse TV to le la presse TV chaîne nabino bo s'abonner vraiment ils ont vraiment gratuit bo s'abonner na YouTube la chaîne nabino to le la presse TV bo s'abonner et ça là vraiment qui toko makasi na elengi balobi mikolo toujours sieta kaka seko sieta c'est JB Piana mokolo balobi moto pamba lobi to seta donc to seta ka c'est ko seta donc kitoko na nenga osakana te kitokos donc ba vrai chéri ba vrai jo non oui les pas de la presse congolaise sont abimi na bimara toujours na bilo mo mystique donc na libino li solo moko oyo yo sala pasi et pas bande ribelé dans la vidéo non je pense que balobi to zalaka ka bloqué esika moroté donc to kanga maraka esika moroté ka masolo ya ba congolais te parce que biso tout ba africain donc so likambeleki na Afrique donc biso photo lobela rango parce que biso to ba pandisango faut lobela masolo ebele kanga maraka na mboka na yoka te donc faut obimara parce que Afrique est Afrique biso to ba africain biso to ba indo donc moindo atika la moindo na asi na poto acteur na poto. Bonsoir, 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 bonsoir Junior Kakule, bonsoir Nayo, bonsoir Jenny, Johnny AIP, Babi Johnny AIP, taille à Yesu, taille à Jésus quoi, ya Yesu, Johnny AIP, en tout cas, bonsoir Nayo, Kinan Maleko, Babi Kinan Maleko, artiste complet. Kinan Maleko, il y a groupe Gianni Faye, il y a président Gianni Faye, il y a Mango Koto, président Gianni Faye, Mango Koto Nayo, président Gianni Faye, Mango Koto toujours, Nengue Zalaka Kababi, groupe Gianni Faye, ok, na bangoka bongo toujours likolo quoi, donc Keba toujours sieta, habite toujours sieta, c'est que sieta quoi, donc voilà. Kinan Maleko, Babi Kinan Maleko toujours likolo, l'émission na yo kitoko na Hollande yango. Abi wumela na masolo na yo wumela na ngwene na yo joyeux anniversaire marketo leka ki na ngome na pêche mon émission joyeux anniversaire ma sœur Annabelle difficile à garer dans le billet pour garer na habité sur la sengani pour garer quoi yebna pour garer ça va difficile quoi pour talaka Annabelle difficile à garer donc pour garer. Donc, Eza Makambo. Donc, bonsoir ma sœur Annabelle, difficile à garer. Joyeux anniversaire encore on a bandeli, joyeux anniversaire Nayo. Je pense que na salle là qui yo vidéo, omoni, yo moni nenge eleki vidéo na on a salle là qui yo pour na joyeux anniversaire Nayo, ma sœur Annabelle, difficile à garer. Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo, abakisela yo, ebele. Chéri Motopamba. Babi Chéri Motopamba. Chéri Motopamba. Chéri Motopamba. Chéri Motopamba. Babi Chéri Motopamba ya Motonangi. Chéri Motopamba. Chéri Motopamba na kata Chambéry. Babi Chéri Motopamba na kata Chambéry. Oumela talaka yo babi masolo. Ezande yo quoi. Ma sœur Dada Mosistone. Sali ma sœur Dada Mosistone. Talaka yo. Merci beaucoup ma sœur Annabelle, yes papa wa ndenge zalara yobi ma sœur talaka ya sœur nanga kati ya sœur nanga kati donc sœur nanga Annabelle difficile à garer wumela na ngwende na yo wumela vraiment
Nzambe apambola yo abatela toujours ndenge zalaka. Ma sœur Juju Molicho. Ma sœur Juju Molicho. Juju Molicho balobi makambo yonde makambo. Yonde makambo vraiment. Makambo ezalaka pa na yo ma sœur Juju Molicho. En tout cas émission na bino bolingaka mingi polele na poisa. Babi polele na poisa. Bolandaka toujours émission na bino na zado wetu polele na poisa. Toza wana toujours pour na bino. Toza toujours wana poto solo la rato betaka masola kati. To solo la vraiment to solo la mboka. Parce que la bi mokili tambola mokili salama liloba pardon. Mokili salama liloba. Tant tozo loba tozo solo la pe masolo zo vanda kitoko ndenge za en tout cas. Nazo remercier bandeko tout au bazan en ligne bandeko tout au bazo landa les pas de la presse congolaise en tout cas vous partagez vraiment émission Oyo parce que la vie émission Oyo je pense que tozo ki tamulaï poto sala émission donc occupation ezala ki moi mingi. Mais si que ça va, les pattes de la presse congolaise on a démarré déjà. Donc l'émission ils ont dit vraiment qui donc bon la émission la bino n'engezala au bébé mesano. En tout cas vous partagez vraiment émission Oyo vous partagez en gros vraiment vous partagez. Donc tout ça on a toujours pour Nabino. Toujours pour Nabino vous partagez l'émission. Tout ça on a toujours pour Nabino. Vous partagez vraiment émission Oyo. Les pas de la presse congolaise, tout ça on a toujours pour Nabino. Donc voilà. Vous excusez-moi mon pied, non bon ça ma caméra et bouger qui mon pied. Donc vous excusez-moi. Là bon ça caméra. Bon voilà. Je pense que c'est pour ça va. Donc merci beaucoup ma merci beaucoup ma sœur. Non mon athée parce que caméra est allée qui m'a bougé. Du coup ça va. Merci beaucoup ma sœur Juju Molicho. Merci beaucoup mote na ope mingi. Yebi kaka talaraka masolongo ndenge kindara balobi les pas de la presse ndé makambo. Balobi les pas de la presse congolaise ndé makambo. En tout cas vous partagez vraiment vous partagez. Ngana tika toujours temps. Toujours temps parce que bandeko musu ba tu ba kayu faut ba bongama po balia molo ka mukendenge za kaka po balanda émission quoi. Donc na tiki vraiment temps. Je pense que calamité dans 5 minutes tu démarrer émission na biso kaka vous êtes déjà 19h20 donc lobby baté belé ba okende musala ya moni na bandi émission vraiment avant parce que on peut lobby sengele nous webi kaka nous sommes la cuisine dans la sengele donc lobby sengele donc il y a mon abandé émission avant pour nous abandé ko bazo tana bango ya kolanda émission Oyo polele na passa ne kaka na yebisa ramno ne za la pas de la presse congolaise ande makambo toujours makambo voilà dans un abino toujours voilà bandeko na trop partager bandeko ba kota batala pour tout banda émission na biso ka to banda émission na biso ndenge ezalaka kaka les pas de la presse congolaise balobi masolo eza kitoko na ndenge ya kosakana te donc kala te tobanda dans 5 minutes tozobanda émission na biso dans 5 minutes voilà balobi ye moko babi ye moko bedi mubengai na kati ya Paris mwana Paris atongo bedi mubengai umela ndenge zala kaka yo ebika les pas de la presse congolaise la bibe di mubenga umela vraiment umela na ngwende na yo quoi umela vraiment na ngwende na yo bedi mubenga umela quoi donc vous partagez vraiment émission vous partagez de l'autre toujours beta masolo il y a ba gendarme na ba policier même na ba militaire et Afrique. Parce que na hotel kolanda vidéo moko boye uta koleka na Cameroun vidéo na sala inga pasi état que naza africain il faut tolobela yango parce que bandeko mosusu oyo baza ba policier baza ba gendarme même ba militaire po baye bake mutu aza mutu ndenge aza mutu ndenge pe batu mususu baza batu donc biso toza batu
Voilà. Na okene vraiment moulaïté parce que na dose na mangonga ndeka na epsa bino 5 minutes donc totika na 4 minutes. Bon excusez-moi. On va changement de climat né ezalaka. Donc biso tout ça batu. Donc so yo olati nzakomba, olati teni. Teni olati eza pour protéger bandeko na yo. Teni olati eza te pour ozwa bandeko na yo mususu bakoma lokola banyama. Parce que olati teni ozala munduki okomona bandeko na lokola banyama te. Bongo te. Biso to na poto to mona yango. Eza nango eza même na poto to mona rapé na ba manifestation mususu ceux qui mabeleki ba beta rapé mwangondo ba tindika rapé mais ils ont quand même na moi raison. Tant que policier ou gendarme to militaire azo sala a beti mutu soit a tindiki mutu azalaka na raison asali yango parce que azana raison moko boye etindi asala yango. Je pense que ce qui est commis à bi ne au mot tout le monde a na poto awa ba porter plainte à Osamba. Mais ce que ça nango kaka pamba ndeko asala eloko te ozwi ndeko parce que yo za mapinga obandi kobeta ndeko. Je pense que même ata na mibeko ya l'état te, même ata na miso nzambe, même ata na miso mokili, je pense que oza nil policier, gendarme, to militaire. En tout cas, tozo kota vraiment na muzindo karaté quoi. Donc voilà, totika na 2 minutes. Dans 2 minutes, tozo kota vraiment na muzindo ndenge za la kaka. Bilongo yebi. Bonsoir, bonsoir maman Alice Ndaya RDC. Bonsoir Nayo. Bon partager vraiment émission oh parce que le vraiment tozo lobela ba policier, ba gendarme, ba militaire. Donc ba agent de l'ordre quoi. Tozo lobela bango. Même ba vigile aussi. Parce que ba vigile aussi, ba vigile pe baza ba agent de l'ordre parce que ba chaque peu ordre na ba magasin na besika ebele. Donc tozo lobela vraiment ba to oyo ba salaka sécurité. Donc ba agent de l'ordre, ba policier, ba gendarme, ba militaire, même ba agent de sécurité. Tozo lobela bango nyon surtout na nenga bien. Parce que mon kiliza nzambe. Donc voilà. En tout cas, tout c'est la bande de Moussouba Kota pour tout bande vraiment émission Nabiso Kanamingité de tikel na 1 minute pour tout démarrer émission Nabiso Ndengezala Kaka. En tout cas, vous partagez vraiment l'émission. Vous partagez parce que vous partagez quand vous avez l'émission Nabiso, vous partagez. Maman a philo alessa maman philo alessa na mono changer comme bolakisa philo alessa ouais maman a philo alessa bolakisa vous partagez vraiment émission na bino bolinga mingi polele na pour ça vous partagez parce que les autres bêta vraiment c'était pas bateau ba kengela mboka quoi bateau ba yebi mibe kwa mboka. Parce que bango bayebi mibio ka mboka kolega biso. Dans ce temps on va kena ba formation on va la kisara bango que non oza wana pona nini. Est-ce que oza na po beta ka batu chicote? To oza wana po sala ka batu mabe? Non. Oza wana po obate la mboka. Tant ozo bate la mboka ozo bate la paix na population. Oza te po beta ka population fimbo. Oza te po sala ka mabe pa bandeko non. Parce que si on continue, bon, on va que kanango ba kondi ba rocho maboko, so ba kondi ba tio maboko sambwe. Biso ba civil to sambara na tribunal normal.
mais ba soldats, ba policiers, ba gendarmes, ba memara bango na tribunal militaire. Donc tribunal militaire bazara na mbanu ya rosarana te. Alors en Afrique, biso en Afrique, bande kebele ba raisonnera nango te. Donc batala raté que non nga naza militaire, naza policier, naza gendarme, naza na otala te. Donc pona ye azomona ka comme ala tinza kumba abeti Sokoto. Ma bayonete pembeni, mwa ngondo, mwa munduki. Eza wana azomona ka ye na ye. Meta ba kolongola ye nzakumba wana na Sokoto. Et pas sinde siko ba komara maele e komara bango siko parce bazonga bato. Et on a ba policier, ba gendarme, ba militaire, tous alara déjà bato. Et ta que non sali ma bête alara déjà mutu. Yeba valeur ya mutu. Parce que yo za wana pona bato wana yozomona. Ceux qui bato wana bazate yope otigala vraiment kozala wana poste wana zate. Parce que ceux qui ba gendarme bazali, ceux qui ba policier bazali, ceux qui ba militaire bazali. Donc bazali parce que civil azali. Donc ceux qui civil azate, militaire a rosalate, gendarme a rosalate. Donc voilà. Donc bandeko vraiment en tout cas to komi na siko to démarrer vraiment émission na biso les pattes de la presse congolaise, de démarrer émission. To lingi to démarrer émission na biso car ndenge za robe mesano. Nazana bino toujours wana. Vous partagez vraiment l'émission, vous partagez l'émission. Naebi ke nazu tamulayi, na sali vraiment l'émission té parce que makambo ezalaki mo ebele, l'occupation. Mais sikoyo ça va. Donc vous partagez vraiment l'émission parce que nazo démarrer calamité. Démarrer l'émission na biso. Nenge ezalaka kaka nombu yebi. Alors, émission na biso lelo eza nini lelo. Si je na biso eza nini. Si je na biso ezali natalaki vidéo moko. Excusez-moi. Natalaki vidéo moko toujours na ba réseaux sociaux na Facebook. En tout cas vidéo wana esalaki nga vraiment pasi. Esalaki nga vraiment pasi makasi etake humain. Etake africain. Bonsoir, Shura et Simbi. Bonsoir, Nao. État africain, état humain. Vidéo, on a, et ça là, il y a pas makasi. Là, on a telle vidéo, on a. Vidéo, on a, et les gars, il y a Cameroun. Na Cameroun, on a bête la mino, et les gars, qui na Cameroun. Na moni, ne komoko ya mobali. Avant de nasser, je pense bandeko baleka na Cameroun bayebi bato batekaka babilo batambusa bilo babenga ba sauveteur. Yemoko ale kulema. Babi ale kulema. Oumela. Ale kulema, les pattes de la presse congolaise ayo ale kulema. Oumela, je pense que les vidéos n'ont pas vraiment l'image est vraiment clarté pour lumière est vraiment bien té mais je pense que bozo monanga quand même ça va. Alors, nous avons biso na ya mobali. Baza bandeko bateka ba biloko oyo biso na kinto mona ka batambusaka. Ye moko bijou mutu mosi, ba bijou mutu mosi. Bijou mutu mosi balobi moi libanda ya tanga. Moi na Paris pe ya tanga bijou mutu mosi umela talaka yo bijou mutu mosi nde makambo. Alors, nous avons biso na ya mobali. Na bandeko batambusaka biloko na Cameroun babenga ngo ba sauveteur. Merci bandeko avant la Cameroun, je pense que va y alors ndeko na biso mbali atambusa biloko na ye. Policier moko abengi. Aye pas policier. Abandi policier wana bandi kozwa biloko ya ndeko na biso wana ya mobali. Ndeko mobali aloba policier balingi te ndeko na biso mobali aloba.
Mais eloko esalinga pasi. Koboto la kutu biloko na été parce que koboto la biloko eza na problème te. Eza pasi mais tu as vu que biso en Afrique droit de l'homme ezala na ngote. Tu as vu que biso en Afrique okoboto eloko mutu ndenge olingi. Mais eza mabe. Parce que ndeko na biso ba soko tali ndeko ngo ozomona ki azobunda excusez-moi azobunda po alukata eloko kolia. Mais ba policier wana ba bengi ye ba botoli biloko na ye. Eloko nga mona isu pasi selenga vraiment pasi makasi. Ndeko alingi koloba ba betie ngondo ndeko akoyi na se. Policier moko abimisi vraiment eloko na ye wa biso mibali abandi ko subela ndeko wana na ndeko nanga biso ba africain tozo kende wapi kozala poso moyindo eza lisumu to nini ozwi biloko na ye, oui. Obeti ye fimbo, oui. Tina niveau ya kosubela ndeko na ya mobali. Même ata soza ndeko na mwasi kosubela ye. Bonsoir maman nanga Wilvia, talaka yo babi yo ne makambo. Maman nanga Wilvia teka. Babi ume na ngande na yo, talaka yo. Toujours avec les pas de la presse congolaise. Maman Wilvia. Eza pasi. Excusez-moi. Eza vraiment pasi ya komona. Bonsoir maman Wilvia, bonsoir. Bonsoir maman Wilvia, bonsoir non. Eza pasi ya komona un policier ou gendarme ou militaire au zubiloko mundeko botoli biloko na e. Bani pe su ko subela ye. Donc obeti ya koyi na se, bande subela ye. Biso ba africain, est-ce que tu yebi valeur ya mutu? Biso tona poto. Bonjour bonjour. Bonsoir maman Florido Kodia. Bonsoir Nayo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Edo Kulumbo. Edo Kulumba, bonsoir non. En tout cas, vous excusez-moi, normalement pour ma mission, on a la lunette à mission parce que moi, comme on est à la rampe, mon boulot. Donc voilà. Vous excusez-moi, mon bouquet. Alors, et ça passe. Bisous dans la poto, tout le monde a un poto. Ceux qui ont moni policier, tout moni militaire, tout moni gendarme, ou se sentir qu'il y a la sécurité. Donc, au sentir que non, voilà, ça va. Malgré tout tennis na bango, moni tennis, tennis so kotone bala tarawana, ça la so muta monyango, ezala mundele, ezala mutu mwindu. So moni militaire ou policier ou nani ou gendarme devant yo et ningisara toujours moutonnion son mais biso na poto et ningisara pe biso mais te se sentir que dans la sécurité parce que agent de l'ordre azana donc que soit premier roya ou nini na ebiki agent de l'ordre azali. Maman Florido. Na ozongi sango, la longoli yango parce que tellement et comme qui belé et comme déjà on dit toroche
au tente et comme à moi kolongwa longo comme il y a au katana katana comme quoi yanga bilamba c'est pour ça na je les pousse na tse ya sike bot après na ozong sango ndenge zalaki ma Florida. Merci beaucoup maman na ngala moni vraiment que non bolinga nga vraiment maman na Florida. Merci beaucoup na ozong sango kala mingité na za demande fait bot kana ngo kala mingité so e boti na ozong sango longo longo parce que et comment déjà ko katana katana déjà dans la ligne ya sike bot apo na ozong sango ndenge zalaki maman na ozong ça Kobanga te maman nanga. Nazana toujours pour Nabino. Bah remarque pe ça la bien. Merci beaucoup maman nanga Florida. Bah remarque venez ça la bien parce que tant va remarque les ali toujours ba kino place au manatamboli mabe place au nake parce que mutu moko te na mokili azalara. Ya? Aza parfait quoi. Donc biso tout ozala na bambeba. Donc mututu azala na erreur, mututu asala rapé ndenge zala ka bino mboyebi. Donc voilà. Maman nanga Wilvia teka lobi style oyo ne bien. Donc maman nanga Wilvia teka lobi boye bien. Mais maman nanga Florida olungu alobi fona zongi sama nefu wana pena ndenge ezalaki quoi. Donc na rozongi sarara, na rozongi sa maman nanga kobanga te, na rozongi sa nanga Gile yemba bonsoir na yo. Donc voilà. To continuer mission na biso. Alors, biso na poto ceux qui te moni gendarme, policier, que qui soit agent de l'ordre, même à table agent de sécurité. Parce que tout le monde a une fête, les gars na fête. Ah surtout ba fête publique, soit association organisaka, soit l'État organise, soit na fête à musique, tout est à la République. Tout le monde a même été policier par aux alandinga tout le monde a gens de sécurité. Donc ce bâtir agent de sécurité là parce que pour bâtir sécurité bâtir kimia parce que tant dans un monde a agent de sécurité ça on a eu qu'à moins assurance. Mais pour nani en Afrique. Bonsoir maman nangai bonsoir Mutu Mususu Masumbo. Bonsoir na. Pour nani biso en Afrique, ceux qui au moni policier, ceux au moni gendarme, ceux au moni militaire, c'est comme si donc babomi mbamo. Et là on nini et ça la raque biso africain na Afrique, ceux au moni gendarme, au moni policier, au moni militaire, au komiko banga. Pour l'année, là on est ça la biso bon. Eza bizaleli na bango. Faso bango ba memela biso. Nenge bango bazwela biso. Nenge bango ba traita biso. Nenge bango ba sala biso. Yango et sala ke biso tokoma ko banga bango. Or que normalement agent de l'ordre ko banga été. Agent de l'ordre tout le monde a même on a pas tout le monde a même na banzela. On te sera bungi. On a un policier, un gendarme. Aza telemi a osala musala na eta mususu azo kanga ba voiture ndenge za sa en contrôle. Mais on a mutu vraiment aye tsesika zali pour atunaye que nazo luka adresse boye to na bungi nazo ke ne place boye. Mais je pense que, et pas na biso en Afrique, si vous n'avez pas un policier, bon, vous n'avez pas un gendarme, mais bon, je pense qu'à retraiser. À retraiser, à l'ukolo maramusus. À olinga bayo, ou tu wapi, est-ce que vous avez un mukanda, un contrôleur, ou l'ukolo maramusus, bablo, moro, ils ont un tina, pour nanini, pour opé saraka quelque chose. Est-ce que vraiment, Makambo Bongo, vraiment, est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est normal? Pour nini biso en Afrique to koma ko banga ba policier
Pour nani biso en Afrique to comment banga ba militaire. Pour nani biso en Afrique to comment banga ba gendarme. Eza pasi nambawa. Ya omona ndeko na biso mobali azoteka biloko na ye. Ba policier ba bengi ye. Ndeko kanisa ke ba policier ba na posa ba sombe loko, policier ba ye aye pe ba policier. Ba policier ba boto na biloko ya zaki na maboko na ye. Ndeko na biso linga lo ba zu ba beti ye. Ndeko mbala ko ina se. Ba botoli biloko na ye ba subeli lisusu masuba penora masuba ba to subela pona nini biso ba africain toza na valeur humaine te. Lelo biso to lobaka no biso ba africain toza danger. Biso africain ba biloko nsu mindele bazala ngona poto ayuta en Afrique ba diamant ba or ba biloko tout bazo fabriquer ba biloko tout le monde ayuta en Afrique. Mais pourquoi biso africain toza n'a jamais béni? Pourquoi biso africain surtout Afrique noire tout le monde là Maghreb tout le monde là Maroc ba Tunisie ba Égypte parce que sauf que dans Afrique Maghreb au monde il y a une différence entre Afrique Maghreb et Afrique noire. Différence makasi. Tomitala totika kobele la nzambe butu moi nzambe nzamba zali nzambe mutape saratu. Mais avant de belle l'ensemble, to mita non biso moronanu. Tant de belle l'ensemble, tant non biso moronanu. Nzambe biso zo belle la biso moronanu. Est-ce que toujours marcher comment? Biso moronanu. Est-ce que toujours kende nengini? Est-ce que biso moronanu toujours tambola na bosolo? C'est ça le problème. Parce que atasoko belle nzambe, obeli nzambe. Soki yo moko nanu ozobela nzambe motema na yo eza pulele te motema na yo eza elingi baninga na yo te nzamba oya na kati na hotel biso moko nanu tovandi biso moko nanu batu mwindu tolingani te ndeko na yo azoteka biloko na ye obotole biloko na ye ozuye obetie fimbu akwei na se osubeli ye. Est-ce que c'est vraiment normal? Eza malamu te eza pasi na mawa tango na mona vidéo en tout cas et ça là nga ba chair de poule. Nami tunaki, est-ce qu'en Afrique, na ba moko na biso en Afrique, ba biloko a bongo temps esala ba konzi oyo ba kamba mboka, ba généraux, ba colonel, tango ba tindaka ba plasaka ba agent na bango, baza na ba frontière, baza na ba coin moko boye pour basala musala na bango, tango ba tindaka bango na ba temps na bango ya service. Est-ce que balandela ravement bango, est-ce que ba contrôlera bango? C'est ça le problème. Parce que ceux qui ba contrôlera bango, je pense pas que ndeko wana ba ko boto la biloko na ye ba beti fimbu ba subili lisusu. Biso ba africain tozo kende wapi? Tu veux quelque chose? Bonsoir Patricia Keleka. Bonsoir Nayo. Yango la lingi na yeba ndeko nanga. Tozo kende wapi biso ba africain. Tozo kende wapi. Eza pasi ya omona
vidéo wana parce que vidéo wana so yana vidéo wana ngana lakisa bino vidéo wana bongo mona vidéo wana parce que vidéo yango na gardaki yango mais na comprendre te na retrouver yango sur na téléphone na ngana lakisa bino vidéo wana bomona ndenge nini basalaki nini ko na biso mbali elekai na lobi bien que leki na Cameroun so ngana zo lobela ngo parce que na africain et salinga pasi ya omona ndeko na biso africain moyindo lokola nga parce que ndenge esalama déjà na kati ya Cameroun c'est tout qu'on peut kosalama mpe na mboka na Congo tout qu'on peut kosalama na Mali tout qu'on peut kosalama na Sénégal toyeba valeur ya moto soki lelo mindele bazoleka biso parce que mindele babi valeur ya moto so totali tango toyaka na poto na ndimite na yebite bandeko nyonso baya na poto na yebite ndeko auta na ba milliards aye na poto bazali bon sur 100% tant sous bakozala pas même 90%. Je pense que biso stoya nyonso tozana ngo lelo tozwa ngo na poto mais lelo tolobaka nini ke non mindele nyonso bazana ngo euta na Afrique mais soki bango bazozana possibilité bazozala capable ya kozwa oyo bino bozala ngo po ya ko transformer ngo basala ndenge bakomi lelo parce que bazala bolingo entre bango parce que le goleki bolingo yate parce que so bolingo ezali longa so na yebelo ko moko boye on a yebi ko sala na transmettre ngo pa ndeko nanga na relaxer ndeko nanga na relaxer ndeko nanga dans nazo bande ko nazo lo baka ndeko nanga congolais nazo bande ndeko nanga africain parce que nazo beta masolo ya biso africain. Bonsoir maman nanga mole mo pandisango babi yonde makambo babi yonde mo pandisango vraiment na kati ya Canada nanga mole mo pandisango la bi ya yo ngona le pas de la presse congolaise ndenge za la kaka Aleki neki babi aleki neki na kati ya Toronto aleki neki na kati ya Toronto journaliste solo na mama mbote na bino esika bozali nzambe apambola bino ndenge za la le pas de la presse congolaise. Alors dans Nazoloba pour na biso tout africain so yinga na sali vidéo oyo so na osala émission oyo par rapport à vidéo nga na talaki oyo esami na Cameroun oyo basubeli ndeko na biso mobali aza Camerounais mais nazoloba yango parce que naza africain esalinga pasi nazoloba mpona agent de l'ordre na biso oyo baza na mboka na biso soki basalaka makambo wana bameka quand même ko changer parce que eza normal te ozu botoli biloko ya mutu ozu mutu yango obeti ye mutu yango akwei ozu mutu yango bosubeli ye mpe bozoseka tozokende wapi biso africain eza pasi na mawa ya komona bajare ya bavideo ya bongo makambo ya biso africain ekendaka toujours na marque moko boye na comprendre te pourquoi makambo na biso africain ezalaka toujours ezalaka mystique. Bonsoir maman Roli Lutumba. Bonsoir Nayo. Et là on se souvient de la baksamuke par rapport à ndeko na biso biso tout le monde to donner information. Tu as une information, pardon, de Gonabiso, ou à Mobali, ou à Oteiko, à Escalada qui peut sauver moi dans mon co, ou à Kangama qui licolo, je pense que c'est la troisième étage sur 4 sessions de la sanité, ou à Kangama Nicolas Linego Koué. Bonsoir, maman Amara Chako. Alors, faut que biso africain, tous en façon moroboy, oh, biso to raisonnaka. Surtout bande kona biso nazo fingate mais nazo loba o eza normal bande kona biso o baza na Afrique o batika na Afrique par rapport na biso toza quand même na poto. Je pense que toza quand même to changer moi mentalité moi muke malgré to changer à 100% moi muke to changer. Bonsoir Marolini, bonsoir.
Tu changes mon moké. Comment fait Neko na biso wana ya mobali? Faut na zo beta di solo yango po to comprendre que ngana bino to comprendre que biso ba africain surtout ba oyo batika en Afrique. Moi mentalité vraiment eza vraiment ya malamu te. Nazo lancé appel au na ba autorité na biso. Ba konzi na biso ya mboka. O batambusaka ekolo na Afrique. Si tozalaka na kati ya ba mboka na biso na kati Afrique wana toza na bato ya mayele ya osakana te, toza na ba savant mais eloko nini esalaka ke bandeko oyo baza na Afrique babimisa mayele na bango te, parce que bakipaka bandeko te. Pourquoi la bine wana? Parce que ndeko na biso a sauvé mwana wana lelo yo Macron a payé balobi akopesa une nationalité à comment français. Na minute tu as déjà carte de séjour déjà, je pense que na minute tu as la carte de séjour. Après ça la démarche naé pour comme français parce que ils ont déjà français mais faut pour tous les bongo faut démarcher ça là-bas papier des fois à ça la nuance ou ça le rapport mutu a senga nationalité na donc ba papier à ça ba papier tout ba senga tout pour à son nationalité na. Je pense que bandeko nyonso bozo mona ndenge banisa formation na déjà ya ki pompier bon bozo mona déjà. Alors président na bango ya Mali aboyi bapesa ye. Pourquoi bapesa ye nationalité? Faut azonga Mali, akende na Mali, akende travailler na armée ya Mali. Bandeko nanga, est-ce que vous trouvez vos maisons normales? Garçon wana auta Mali. Ayenzela malem makolo ko kata bamboka ba libitia ya poto asali combien d'années? Tant azala na Mali. Pourquoi bazwa qui était ba côté na armée? Nazo beta nazo loba yango po na laksa bande ko nyonso sens ya biso ba indo ba noir. Toza na bato maele. Toza na bato bana ba talent ya kosakana ko tuté na kata Afrique wana. Mais eloko nini ezo zanga po bazwa bato lokola ba on le roi du garçon wana bazwa ye ba encadrer parce que matala niveau wana eza blague te mais amati ake azu mwana wana pourtant ba parents à mwana wana moi c'est mbali bazalaki na maman na papa bazalaki na bazo koka même pas ko benda mwana ba onti mais mutu mususu a utna se amati tidikolo ake ko zo mwana wana alongoli mwana na po mwana na koyate botala ba talent ya bongo botala ba esprit ya bongo. Alors pourquoi l'esprit a donné wana l'esprit wana toko kozala nango na mboka te l'esprit wana pourquoi toko kozala nango na Afrique te l'esprit wana lobby va travailler pour l'Afrique. Mais biso ba indo ba africain biso ba noir toko akotambisa mutu na biso mongo te ke na boulé na kanisa na sala boye pour na lobby ndeko na ngazala boye te tozela raka butu mususu soka ya sali
après yo ya siku po yo kozwa mutu wana okei na ye non. Na osenga na autorité na biso ya Afrique. Bozala quand même na mawa ya ko encadrer ba jeune. Ba jeune o tozo mona o tozo négliger. Ba jeune o bozo négliger, ba jeune o bozo tika, bazo tambola, bazo bima, bazo uta ba Mali, ba Sénégal, ba Congo RDC, ba Congo Brazzaville, ba Guinée, partout, ba Nigeria, bazo ya na poto, baza mayele, baza ba talentueux, ya osakanati. Nansi bozo mona, je pense que na France il y a deuxième personne. Ba pesi bango ba nationalité pour ba sauver ba humain. Deux personnes déjà. Pourquoi ba tandi ngona to garder bango en Afrique pour lobby ba sauver pe bande comme sou ba na Afrique. Mais bazo bima pour ani pour na pasi. Bazo bima pour ba zangi. Les leçons ils vont salir des corps de formation, vont créer ma ramibélé, vont salir eux et sengi basa la peuple africain à obimaté, peuple africain à vanda na moranae. Parce que tout ça bata mayele. Mais les lots biso africain, tous hommes mayele na biso, to côte ça on kana makamo ya babuzoba, net na auto beta net, les solo na auto beta émission na to sa liboso. Les solo na auto beta un policier au Benin Ndeko a teka biloko na ye ndeko akasa ngo somba biloko aye na biloko ne bo botoli biloko na ye bo betie bo subeli e ko pesa nini et pourtant ndeko a teka biloko tanga moni bino azana sengo azana courage na protéger baza de l'autre bazana na biloko na mta botola biloko na zate mais bino moko bo kengela batu bo zusu biloko ngo bo botoli bo betie bo subeli bande konanga ba africain to kende wapi ya wana osenga si dit bonsoir na ya bonsoir ya wana osenga na lancer appel na autorité na biso ya Afrique. Pour encadrer ba jeune. Bozo mona ne ba talent. Oyo ba makambu oyo to ko zo ngo honneur en Afrique. Honneur de zo ngara toujours en Europe parce que tozo négliger bandeko. To créer ba école. To créer ba centre de formation. Tout ça la babiloko oyo et permettre te bande qu'on a biso africain babima Afrique baya na poto. To yebi à l'époque netinga na yebi à l'époque na Congo soki oyebi si papa na oti na tindanga na poto papa na oboya avec la poto kesani. Mais lelo, je pense que papa me souvient vraiment au teka ma part on ne va pas na poto. Pourquoi? Point d'interrogation. Eza pasi na mawa ya romona ba makambu oyo tozo mona ezoleka na Afrique eza pasi na mawa. Mutu akrobanga soldate, mutu akrobanga policier te, mutu akrobanga gendarme te. Alors respecter et te respectera tout le monde. On peut s'en respect normal. Mais c'est pas des choses à moni policier akomolenga akomobanga non. Ceux qui est salamandengona parce que façon bango ba mimila biso. Ya on a osenga na ba continuer surtout Afrique. Bo fongola miso. Ceux qui osa général
colonel ndeko tout oyaza likolo na poste ya likolo azo kamba batu même pas kaka ba policier ba gendarme ba non, même tina même na ba entreprise parce que ba makamona nyonso tina kata ba entreprise makamona ezali ye moko Feza la star moi c'est pembe moko sa talo na kata Lyon. Même bandeko oyo bazo kamba ba entreprise toyebi ke babuzo ba wana pe tout na tina kati ya entreprise pezali au moins ndeko mwasi ayo luka musala oyo aza likolo oyo azwaka bato na musala soki aza mwana mobali akomi ko oblige ndeko fa bimana ndeko po acha ndeko wana musala toujours en Afrique. Alors ba autorité o boza likolo ya likolo boza na sommet bo fongola miso soki tozo tika toujours ba biloko wana esalamaka en Afrique tozo boma Afrique au jour parce que na poto mtasala CV aka tiki CV na ye bakotala CV na ye s'il est capable de faire oh bango baza nango besoin que mutu asala bazio eza vraiment pasi bandeko nanga na mawa ya komona ndeko nanga mobali babetiye bakwese na se pona biloko na ye babotoli biloko na ye basubeli lisusu et pourtant na ba agent de l'ordre policier gendarme tout bango baza wana pona ko sécuriser population ce population bamoni gendarme bamoni policier il faut azala à l'aise à seper là à se sentir vraiment que oui naza na sécurité. Mais ce n'est pas que au moni policier, au moni gendarme, comme au lenga, comme au banga, non. Mais Babylone on est au en Afrique. Tilelo Babylone en Afrique et ça là-bas. Pourquoi l'autorité au bozali kolo na sommet au binone au pesaka mibeko bu pesa mibeko pona Afrique et Kennedy Bosso. Toyebi ke na likambo nyonso surtout même policier gendarme tout wana mibeko ezali batambolaka na mibeko mais ceux qui bazo sala babilo bazo sala parce que baza ko s'en fouter na mibeko alors mibeko etikala na mibeko moko ezanga mibeko ezate na Afrique ndeto za na Afrique na moko nyonso Afrique mibeko ezali. Osas Chambéry babi Osas talara Osas na kata Chambéry Osas I love you my brother I love you too much Osas my brother my second brother I love you. Donc voilà alors il faut te ba valeur ya mutu na hôtel lo ba so moni mindele ba okenda lizo parce que mindele bi valeur ya mutu mindele pesa ya mutu tout valeur. Même à ta papa pe na mabe na bango parce que mutazanga mabe azate mais ayebi valeur à mutu. Ya ngomoni bazo le karabiso juste otikala rasima parce que c'est valeur à mutu te. Parce que mundela boya obeto ka pa bango ta beto ka osel lota obeta non. Mundela ko boto eloko na oteka pa manonga boto eloko no ka boye ka pamba boto eloko non. Faut mita la katans ba art na biso to posera pas bande ko na biso. Façon na biso to vivre attention yango nezo mabe na kati ya mboka na biso yango nezo ça Afrique na biso toujours sima to meka quand même il faut changer ce de changer je pense que Afrique est liboso
Mais ceux qui te changent, c'est les accords passés pour l'Afrique. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos dans Bazali, des gens qui ont fait des vidéos dans Bazali, qui ont fait des vidéos dans Bazali, parce que ça n'a vraiment pas ici, dans le niveau, il y a aussi une mission parce que ça n'a vraiment pas ici. Si tu vas prendre ça, si tu vas prendre et ça dit, les Camerounais, il faut le bélango pour qu'il ait bas. Donc, tout ça, tu peux te le bélaga, ma Congo, tu te le bélaga, ma Congolais, tu te le bélaga, ma Congolais, tu te le poto le béla, ma Cambo, oh, isolé, Kanamokili. N'est dit président Mali. Moi, na outi na mboka na yo, avana na mboka na yo, abotama na mboka na yo, akoli na mboka na yo, abima yo lukanzela na ya poto po a ta musu asunga famille na ye. Ta musu amisunga ye moko. A commis na poto, likambe salami a sauvé mutu, balingi ba pesa nationalité, ba pesa ye musala oyo ozala ya vie na ye mobimba. Allez, yo ta que président de la République au boyo le vite, ba pesa été fazonga na Mali, mais yo kanisi azaka ye moko na Mali, baza kunati. Baza na Mali. Baza belé. Il y a un outil koloba awa président na biso africain, autorité na biso Afrique, pour créer ba centre de formation, pour créer ba bilo ki belé, yango ekosala ke peuple africain abimate, peuple africain a paix sa gloire en Afrique. Mais ceux qui et là au moins de ça la matin, je pense que gloire en nous allons encore en poto, ils allons encore en Europe. Parce que les leçons qui vont encore si ne konabiso va pesier mukanda nationalité pesier musala pour voir valeur et amutu. Et le go ya sali, ce n'est pas n'importe qui a pour ça là. Je pense que azalaki yé mon côté na C, tant bazalaki na C on tant bazo ganga. Je pense qu'azalaki yé monté bazalaki va te belé. Mais mutu a botaki courage. Il y a comme mata tiko que nous avons dans l'écolo et ça là yé moko. Donc bande konanga en tout cas vraiment tous à la baïme toye ba valeur. Il y a être humain. Et là qu'on a ce toye bien moi je pense que Afrique n'a ce pays que liboso. Mais ceux qui te tout ça qu'on ignorait en haut, qu'on a nekonayo le roi et le pam, qu'on a nekonayo le roi nyama. Parce que je pense que tout ça est valeur et amuto, et valeur et ya image, je pense pas que gros soit amuto nekonayo au bomae karaboy. Tout le monde a ma vidéo sur les réseaux sociaux. Tout le monde en haut. Ne comme si vous avez piné, vous l'avez piné, vous tombez, ne quoi yibi, vous avez tombé, mais c'est quoi ça? Bonsoir, 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 ma sœur, maman, nangaï de Royaume, Ngeni, Mami. Bonsoir, Nayo. Tu es valeur à Moutou. Si tu es valeur à Moutou, je pense que tu as un négono ma bête. De boité, ce que tali na poto awa. Vous excusez-moi. Ce qui totali awa na poto, na mindele, je pense que mindele peut babomanaka, mais ce totali to ya mindele babomanaka na poto. Na to ya biso africain net bomanaka en Afrique. Au monde qui ya biso eleki. Pourquoi ya biso eleki? Parce que qui nous t'aime ma bé. Parce que ton l'inanité, parce que l'ininekonayo a évolué, l'ininekonayo a zoité.
Et si quelqu'un ne connaît pas yo linko yo kota wana. Et si quelqu'un ne connaît pas vandi yo linko yo bebisa. C'est ça. Il est aussi pour ma biso africain, c'est ça. Et là on ne connaît pas ça yo linko yo boto la mo. Exemple to pesa mo na ya ne connaît biso mobali. O ba policier ba boto le biloko, ba betier, ba soubelier. Mais mundele non. Mundele a dit valeur ya mutu. Mundele soka bomi mutu. Tam so landeli au moins les camours ils ont la carte même ils a peu mingi tête landa on a information tout le monde en là. Tam so parané tam so mon appel mbala encore. Surtout en France ah. Je pense que année au bano to bani na tiko ka te ba bomi mutu. Mais tala en Afrique ne bazo bo marabato. Bo la mkona tongo mwana mutakufi. Merci beaucoup, Manouakou. Merci beaucoup. Botala nenge batu bazo kufa en Afrique. Botala nenge batu ba kufa na poto. Botala différence. Pourquoi? Bango baza batu te. Minde pe baza batu. Baza na kila logo la biso. Baza na motema logo la biso. Baza na makolo. Baza na tu bana misu. Baza na nyonso logo la biso. Mais pourquoi Oyo Salama en Afrique na poto Oyo Salama bonté? Parce que nous avons une valeur humaine, une valeur à mutu. Total la tamuto ta Afrique, tamuto yara na poto. Ndenge to yaka, na ndenge to komaka. Pourquoi basala ngo? Ba kozoyo oui, le côté, vous voyez, ce qui peut papa déclarer qui yo, to maman, to moisi, to mobile, to moana, to nan. La pêche mukanda. Sur pays mon force personnelle, au bakingunda na yo. Ba olandelo mara muke ba même là ba transport tout ba pesa yo. Bonsoir, 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 papa langa dalia mongana. Bonsoir na. Baba no pesa yo banana 1 euro ti mukolo makamna su ya ngunde aussi la soko roza mukana te. Mbongo e uta. Malgré tout, eza ba convention au ba signer. Ba convention ba signer na Genève. Oui. Tu as vu que tous les pays oyo bazana droit d'asile. La pays wana et ça mbongo par année. Tu yebi. Mais ce que c'est une mbongo wana c'est les en Afrique. Qui va une mbongo wana en Afrique. En Afrique, tout ça va payer belé va avoir en ngunda. Zali, même dans le Congo, il y a des réfugiés. Même dans Mali, partout, il y a des réfugiés. Zali. Mais t'as la façon où minele ba encadrer biso ba réfugié à poto. Bateau ba yeko boire ngunda za lukuté za solo. T'as la botte na ndenge ba encadrer biso na ndenge na Afrique elekelaka. Au mona ke minele a ebi valeur à moto. Mais biso moko biso ba indo to ebi valeur à moto. Nana osenga na bandeko na biso ba africain nazoloba pona ba congolais karaté nazoloba pona biso ba africain na osenga na bandeko na biso ba africain toyeba valeur ya mutu valeur humaine faut toyeba yango soki mukolo biso tokoyeba valeur ya mutu gibo ya babi gibo ya mwa libanda ya tongo gibo ya mwa libanda ya tongo. Il y a 5 heures du matin, il y a 4 heures du matin. Diboya, moi en Belgique, babi ou mela na mwende na. Mukolo tokoye ba valeur humaine. Je pense que l'Afrique est développée à niveau moko. Il y a un sarnate. Parce que ils ont ba ndeko belé o bazana ba idéologie.
ya makasi na Afrique wana oyo bako sala ba biloko oyo ke na batu bakamwe na mindele bakamwe parce que tala o ndeko na sawo auti ko sala comme ici va te belé mais pourquoi ko sala en Afrique té ceux qui les lo azalaki en Afrique qui abima qui té tant ce qu'on a difficulté parce que mon temps abimi déjà en nzela makolo pour ya ko matia pour ma poto je pense que azalaki na posa eloko mongo même si difficulté là ils a vraiment été que côté financier ou ni au colia ou ni pas mais je pense que azalaki na posa eloko mongo en Afrique mon ega bo zo ngota ko yo en Europe parce que sur 60 ans qui a rose eloko en Afrique je crois pas que akoya en Europe même biso tout à part bateau ba ya ba idéologie ou bateau ya ko tanga ou bien il va faire ou bien nini mais bateau tout o ba ya ba poto aye ka poto pour aye ka poto je pense que aye pour aluka lo mongo autant en Afrique à Rosa, monter na poto na Rosa. Voilà. Merci beaucoup ma sœur Mamingeni. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup ma sœur Mamingeni. Alors, il faut te fongola mon thème. Te fongola mon thème. Dans la zone bas, dans la zone la biso tout africain, dans la zone la bis kobana se tilikolo. Dans le temps on se kobana se tilikolo, na bana la bandi na moto ya se ti na moto ya likolo, donc o babengi mukonza mboka. Ba konza mboka na biso ya Afrique, ba autorité na biso. O ba kambaka mboka na biso za malamu o ba tambo saka mboka na biso za na kimia bo fongola miso parce que vidéo on nga na wote kotala vidéo wana lelo je pense que sur batebele batali yango ezo fingisa nde mokonzi mboka neti nga na za Camerounais na Congolais dans la moni vidéo ya ndenge wana esami na Cameroun État que naïbi Cameroun, naïbi président Cameroun, naïbi ministre Cameroun. Tant que nous avons vu vidéo, nous avons vu fini ça, bakonzi mboka. Alors, bakonzi na biso mboka, bo fongola misu. Bo fongola misu. Na ba citation ya bongo na makambo ya bongo bato ya bongo ba policier ya bongo to mona ngo na poto un policier soka sali le mo ya mbeba ba ko kangaye ba ko tia ya ko samba ba ko sambisa ye parce que asali mbeba mais oya biso ba koma ko sala ba mbeba na ko parce que ayebi ke ba ko sala elote yango ba koma ko sala na ko comment fait mtote ka biloko na ye bo bengi ye ya yebi ke ko somba biloko bo pesa mbongo bo botele na biloko na ye bo beti et na butu pete na moi tout le monde voit ndeko musuza ki wana police abimise loko na ya soubelie et tout le monde y voit mais est-ce que tout ce qui est wapi Afrique to kende wapi to tika ko fingisa ba konzi ya mboka to tika ko fingisa ba autorité ya mboka ba mabe na biso ba buzoba na biso ba makambu na biso tozo sala tozo fingisa ba autorité ya mboka ce n'est pas bien. Un policier gendarme militaire à zawana ponako batela mboka tant bazo batela mboka do ba batela batu na ba bien na bango. C'est pas que ozawana oza mila olata sokoto ozawana okomi ko maltraiter peuple non. Ndeko azote loko na ye tellement yo mulo olati nzakumba olati sokoto oza matraque na yo ngondo oza na mwana na yo munduki allez okomi sikoyo ko sala oyo linyo sala non mboka nyonso eza na mibeko nango eza pasi
ya romona babiloko ya bongo tozofingisa nde bakonzi ya mboka. Parce que mokonzi ya mboka aza wana bakonzi na biso ya mboka baza wana te parce que baza kaka wana te tout le temps batalaka batambolaka na nzela batata conscience na biso moko fo esala. Tant eu conscience na yo sala biki non poste oyo batienga eza mpona sala mosala tel sala mosala batie osala. So oza PDG tambusa mosala compagnie na yo malamu. So oza roulage sala mosala na roulage malamu. Oza gendarme, oza policier, oza militaire, oyebi musala nini oyo batie yo esika wana. Batie yo esika wana te po okoma kotreze bato. Batie yo esika wana te po okoma kosakana na esprit bato te. Batie yo wana po o tambusa oyo mokonzi atie yo wana. Musala batie yo wana oyebi. Donc, agent de l'ordre na biso ya Afrique, toyeba eloko nini tozo sala na musala oyo batie biso. Parce que eza soni, eza mawa na pasi ya omona ba vidéo ya ba marque wana un policier azo subela mutu parce que mutu wana déclaré aux biloko nanga pesa nga mbongo nanga obetiye vandi ko subela. C'est vraiment c'est grave. C'est vraiment eza pasi na mawa. En tout cas, on a commis vraiment Nasuka, comme déjà 20h, donc on a commis vraiment Nasuka. Il y a émission Nabino Bolinga Mingi Polele dans Poisson. On a commis Nasuka. Je pense na lobby, bande so Bolandi, Ningi na lobby pour na Bajan de l'autre, Nabiso y Afrique. La différence y Afrique na poto, quand même bande konabiso. Bas soldats, bas policiers, bas gendarmes et Afrique. En tout cas, bozala quand même na moins notion oyo ba konzi ba tinda rabino tambo que ça la formation. Tambo que ça la formation militaire ou policier tout le temps ça la formation na bino. Je pense que ba konzi oyo ba encadre rabino, ba konzi o ba tinda rabino, je pense que ba la ki sarabino ndenge nini bokoyi ko sala musala na bino ndenge nini bokoyi vivre na population. Nalobaki yango na bandeli même na poto to mona rappel ceux qui manifestation ezali be problème ezali ceux qui mutatie mutu makasi ceux qui mabe mutu azala mabe je pense que moi ngondo pe le kaka moi ngondo pe le kaka. Merci beaucoup, Papa Langai Dalia, Papa Langai Dalia Lobby, en Afrique, Bakonzi, Mboka Mingi, Malamu, Bazala, vraiment, voilà. Merci beaucoup, Papa Langai Dalia. Mais le problème, ils ont conscience, ils ont pour ma conscience, parce que excuse. Moutulelo ceux qui bazui yo. Tu peux exemple un petit Mamadou oyo autiko pesa ye titre de séjour pardon, tu peux titre de séjour en plus ba pesa ye pe nationalité. La minute déjà c'est déjà formation déjà pompier déjà. Donc je pense que tant où il a mataki likolo pas que je pense qu'il y a conscience na ye moko avanda tant on va tous ganga ya moni que non so na salle loko yo na sauver mon na à quel personne on pas sauver de leur retour et c'est en conscience ceux qui bakonzi ya mboka n'est pas en dessous de la hauteloba ya malamu bazate n'est pas en dessous de la hauteloba soit ba ki para bangote ba tikela bango liberté soit tikela bango liberté. Mais je pense que yo moko nanu mutu, yo moko policier, yo moko gendarme.
Yomoko militaire, je pense que tout na yo, mais conscience n'a pas fait ça. Il faut y aller non. Oh, musalo on a ça là les apôtres nini. Est-ce que policiers, gendarmes, militaires, Moussa Nezali, a benga ndeko azoteka biloko, a botole biloko, ndeko a réclamer biloko na a beta ngondo, ndeko quoi na se a subela non. Je pense même ngana militaire, même yoza militaire, papa nga dali ngana, même yoza militaire, même oza policier, gendarme, je pense qu'il a conscience na yo mo état humain. Oui bi ko ça la monte. Que ndeko ya loko na teka loko na botole loko no ba beta réclamer au sous-bélier. À quoi il a ce sous-bélier? Je pense qu'au cours de ça, la montée. Donc, ils ont conscience. Les lots, la rôle Barcelone comme bon. Les lots, batte belé, va comme rôle barara, comme bakonjamboka. Bakonjamboka. Ce premier zakara, bakonjamboka. Les cambés bimabou, bakonjamboka. L'Afrique, c'est comme ça. L'Afrique, c'est ça. Les cambés bimabou, bakonjamboka. Et là, ça mabou, bakonjamboka. Non. Mais faut que tu rappelles biso moko non peut battre biso moko non ba biso moko ba peuple là faut que tu conscience na se fait ça là parce que tant ba konjamboka ba zuyo ba tinjo na formation que ça la formation tant yo que ça la formation konjamboka za na ta formation non konjamboka za na ta autorité mboka ba zata ils a bino ndoke ça la formation alors tant bino que ça la formation na kata formation bo ça mi be ko ezali neni bo tambola bo ça neni bo ça ezali bo ça notion na mutu. Alors, tant que aussi, c'est tant que comme sur le terrain, notion bino bozaki. Ndenge bataille qui bino, botiangwa. Les gens ont besoin de conscience. Parce que ba konjambo ba rolanda arabe nto ba bosala. Non, ta ba bimisi bino avec non lelo bo travailler place boy, bo surveiller place boy. Patron na bino le les jours boy. Les a place boy pardon bo sala boy. Mais conscience na no faut y ba que non, ne to que de patrouiller boy, ne to sala boy. To ke poto sala musala boy to ke te poto sala to zwa biloko ba to beta ba to subela ba te conscience. Donc il faut to salisa mutu na mutu so na poste na ya musala netinga sala na sala na cuisine. Donc ceux qui na tongo na poste na musala na ebiki tango na koma na tongo tot na kata pondu, bien na kata nunda, bien na kata mayebo, bien na kata bien na sala, bien na lamba, bien na sala na yebi. So na sala kalungu, bien na sala lutu, so na sili soit fona chango kuna la plonge ba sokolo, bien soit na mo fozo na sala ngo lisusu fo na sokolo ngo vite fait po nga mo dire na ke pesa muto a sokolo kuna te me nga mo na ko sala ngo mbangu po na zo ngo na sala so eloko mususu. Yo mo fo e ba déjà lo ni ça. Mais merci beaucoup maman Langai Florido Koudia Olungu. Merci beaucoup Olungu. Merci maman Langai alobi en Afrique eza kaka bongo ba policier ba kengelaka mais ba sala rande peuple mabe. Eza mawa. Et on a autoloba. Eza mawa parce que conscience ezate. Conscience ezate. Parce que muto a conscience, muto a yebike, ngai musana ngeza boye, batinga awa pona kengela batu boye, batinga awa pona sala boye, batinga pona sala boye, batinga te pona beta batu film te, batinga pona kanga batu te. Contexte. Vous avez donc alors, c'est ça. Mais ceux qui conscience na yo, ils ont salaté, ils ont passé, na mawa. Il y a un moni, bande qu'on a vu se belé, il y a des policiers, il y a des militaires, banani soukalango, soukaramabe, parce que au Venezuela a mutu mususu. Na si bande ko bela si bozana na ligne boyebi histoire à Simon Kimba. Ndenge biso stoka histoire parce que na mona pété à l'époque on a appelé na raté. Mais biso stoyebi histoire à Simon Kimba. Ya soda o abotola Simon Kimba nzombo. Soda na suka ndeni. Ali habite kute nzombo. Ali ngai nzombo. Ali ngulu nzombo. Ali nzoku nzombo. Eloko tout ali nguba nzombo. De l'autre tour en olia et comment nzombo.
pour la nuit, pour la boto la bilo abato. Tout se fait ici-bas. En tout cas, on a compris à 20h30, il y a un lobby à caillou. Donc, il y a une émission vraiment toujours vraiment avant pour bande pas attendre bango. On peut nous attendre parce que lobby 5 4 heures déjà, 5 déjà, bon pour voir qu'il nous sala il faut nous péter là, mais bande nous peut pas voir. Bonsoir Jansi Moukoko petit nanga palin babi Jansi Moukoko na kata Maroc petit nanga ou bien na kata Maroc kalaté n'est pas de la presse congolaise nazo bimela na kata Maroc kalaté petit nanga Jansi Moukoko ou bien na ngwende na yo en tout cas na suki wana pona mukolo lelo lobby toza na solo musto beta toujours quand on mais son ndenge n'est pas de la presse congolaise na pas pour la ramener toujours ba solo ya kitoko na elinga en tout cas na pesi ba fan nyos to balingaka les pas de la presse congolaise à Bambote Nabino, na bande connu surtout au Balandaka. Émission Polele na Poissa. Bambote Nabino, en tout cas, vous s'abonner à la chaîne Nabino, tout le la presse TV, ils sont vraiment gratuit. En tout cas, on a passé des fans de sur Bambote, Nzambe Abate Nabino, Boutou Malamu, Bandoto Malamu, Tokuten Nabino, Lobby, Obe, Bomesano, Nengezarara, toujours les pas de la presse congolaise à Toza. Toujours wana nabino elongo ndenge zalaka en tout cas nzambe apambola bino abate la bino check ndenge zalaka kitoko tout le temps na lobby ciao.